Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail quand je suis dans le... Mbote libota na ngai ezalaka bino yango nazongaka toujours epa na bino mpona représenter bino biloko ya bien mpona bandeko oyo basengaki biloko ezala pembeni ya makadam. Donc biloko yango tosalaki effort tosila bino biloko ya pembeni ya makadam. Donc abomona mituka nde eleka toana prince toza na commune ya Ntsele oyo babengaka Ntsele bambou. Donc à partir d'Aipen, aux gauche et Kenara Maluku, aux droite, qui n'est même KO. Donc, quand on est là, on a sur les cimetières, il y a Nécropole 2 au Barma Nécropole Bambou. Pour Sanimoukié, côté à Bolingo, au a place panneau Ezali, dans l'axe Sabino. Panneau publicitaire, Oyo, Baché, entrée à cimetière, au bazo asphalté Kaminité. Donc, on a entrée à cimetière. Bolingo donc et ça succès calamité à po ba on a ba norme donc il y a une référence ya lupango iska to ta donc moni to uti makadam to poussa na sikoyo na toza na avenue lupango to ta là je crois bien ils a deuxième ou troisième parcelle na makadam dans lupango ngo to komi na biso déjà place lupango ezali lupango eza pembeni ya makadam donc eza troisième parcelle dans macadam comme ça. Donc voilà, à Tokota déjà, Toza déjà coûte na lupango, donc Tokota to betana ma solo. Voilà, donc lupango to yota la yangoyo. Ndeka na lobaki toujours, lupango eza na emplacement bien, ozana lupango, au mona macadam, ozana macadam, au mona lupango. Donc lupango yango eza na ndaku. Eza na ndaku obomoni il y a deux chambres, salon, cuisine, salle de bain. Na bandeli donc ils ont ndaku ya auto mona oyo ndaku oyo ils ont deux chambres salon cuisine salle de bain donc tout le monde deux porte au monene ils porte pour kota na salon de to etongo makasi to kuti bandeko bazana ya rolala donc moya ko déranger bandeko ezate to pesa bango temps na bango vraiment ya rolala donc to pesa bango temps na bango ya rolala eza droit na bango donc ndaku nde na lobeza des chambres, salon, cuisine, salle de bain, porte à moukier ou à rouge, tout le monde à gauche au Isali, porte il y a cuisine. Donc au coco de la cuisine direct, au coco de la mpandi de Zabanda Kumoro récemment construite. N'engé Isali donc toujours baluka, tout le talent parlant on n'engé Isali. Au moins il parlait et les gens va peinture bien. Donc le pango, mon bimbanango, ils a 40 mètres x 33. Aïe aïe aïe. Donc le pango za munene donc oko sa pe terrain balea bo beta kitoko donc pona ba obar na ba posa mapango minene bazana ba projet minene ba projet ya kosala mo entreprise ba projet ya recréer moi hôpital moko boye moi école moi flat hotel donc voilà mapango soma yango donc ils a vraiment munene bo moni ndaku. Donc Maradam place antenne wana ezali ndeyango isika Maradam ezali je crois que nde tutelemi to mona mituka ezoleka tozozela mituka eleka bon tozongela yango wana awa toza voilà azumi po tomona mituka ndenge ezoleka pembeni na batolo wana so tolandeli bien tomona mituka ndenge ezoleka je crois que tomona
moto mituka pour antenne oyo eza na macadam. Donc macadam voilà bomoni ba moto ndenge eleki. Donc il kola kisake tout ça vraiment pembeni. Donc tout ça pembeni vraiment pembeni ya moni mutuka yango na bus ya jaune et ko leka. Donc to continuer ce ko la lupango. Donc lupango aza 40 mètres sur 33. En d'autres termes, eza 1320 mètres carrés. Na bandeli. Lupango eza 40 mètres sur 33. En termes de superficie, asa 1320 mètres carrés. Donc, nandako oyo, torobaluka, torolakisa, lupango esuki, place angara, il y a voisin suki na gauche wana, de place lupango esuki, a toana sima ndaku, to isko tolakisa, to présenter bino ndaku ndenge ezali, to lingisko to présenter fondation oyo, salaki déjà au bangai batonga ndako 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, mais toujours décision roteka. Donc eza so importante pour te retonga te même tout ko somba à bénéficier net na lobby à bénéficier na fondation oyo eza déjà fondation mo et salama elo etkala ko couler kaka na ba coin et puis ko matamba moko. Donc awa je crois que bomoni déjà parlé kuna na sekuna eza continuité et puis place bazo tonga cimetière au bomoni na kombo na pacantre wana fondation eza ya otongama vraiment bien. Donc dès qu'on a le kalika ba couler bomoni ndaku mur eza ba mur moro et outil kotongama ka mingi te. Donc eza ba mur moro ba outo sa ka mingi te ba crép etkala ka ba crépure mais era tchena mutu mutazala wana kengela ba kengela rango ba fatara wana nde esengaki moi peinture ndenge ezala kaka po epesa image epesa vraiment image ya design. Donc le pan eza 40 mètres sur 33, autrement dit na ndenge superficie ezopesa 1320 mètres carrés. Donc bachango $32,000 à discuter na bandeli 40 sur 33 soit 1320 mètres carrés. Tochango na prix à $32,000 à discuter. $32,000 à discuter. Donc wana eza pona ba oba roza intéressé mais limite le pan eza awa balabala musu yango wana deuxième entrée. Eza pega entre le pan mais eza deuxième entrée. Donc a tona balabala to sa limite place to telemi tozo kindeti kota toilette place limite na biso ezaleli pour to comprendre quand même par rapport ya le pan ici to lakisa ki place ebandeli na place oyo le pan ezo soukela le pan ezo souka quelque part awa. Donc le pan oyo et dana o eza mise en valeur te mais o eza nenda ku batonga na fondation lisusu o eza ke so sombi yango o bénéficier mbala moko na nandaku na donc nandaku déjà batonga et puis na fondation wana pour au continuer na yo mbala moko. Donc awa bomoni parler na musika na bi $32,000 à discuter. 32,000 à discuter. Wana awa to bimisko na deuxième entrée yango yo to la gisi bomoni macadam yango wana mi tukeleka. Donc macadam ezama pembeni ya lupango. Donc so temi na lupango mona macadam temi na macadam mona lupango vice versa. Donc ezabongo et puis à partir ya awa moni macadam yango wana pancarte wana ndaku to zotala yango yo mongi na benzi yango ndaku na biso yango yo. Donc tout ça vraiment ba voisin ya macadam. Donc awa to pusana to bima biso macadam bomoni avenue des amene na avenue zo kinde ti place ba sa cimetière. Je crois que calamité dans quelques mois awa bazo asphaltango pour na mituka ekitara direct na cimetière. Donc bomoni ko ngola linga raccourci to kati raccourci to koma mbala moko na macadam esika ezali to kotela ki liboso kuna mais era obima to saleli kikinois moi raccourci ndenge ezala kaka. Donc pour na ba oba roza intéressé nde to sala toujours ko bengana numéro eza wana na se ya ba écran na bino to bengani to eba comment ko s'organiser pour visiter
ou soit pour acheter. Bonne chance à tout le monde, merci.